yo uta poto yaka to yo vana na Kinshasa na uta poto na yaka est-ce que nana droit yo vana ndako noté il faut avoir un hôtel pour mon madame j'ai vana na Kinshasa na ni non na mon état na marque XT ni fuga elle est nulle Virginie asa ne peut le côté ngana ko finga été parce que asa déjà mon colo Marlène ana mona âge nanga. Est-ce que notre fandi boto c'est la Marlène bimisa passeport on a yé pour le chèque qui a Virginie Ozela mona sokaza française Virginie elle est nulle na kisa soyo aze loko pété ngape na bika Virginie aze loko té makamonde ngekende boy kutuko ngana souhaiter la bienvenue na monde à clash Alda Tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na ko ke na Turquie Suède nga na Suède mame na sa le fond na comme la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grace Mandela voilà misunga ya Grace Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et ba lycée na matu baza pe kuna na bosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba mission na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe senye bi malibanda et bi mission kaka misunga ya mama Grace Mandela bandeko misunga ezali kokatela mutulinga la te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde kala mingi te na bamboka misusu soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie. Voilà, très heureux de vous retrouver sur Fimbo News. Vous avez Ken qui en a plutôt parlé. Donc, moi, la poto, donc, il y a Kéi, ça 8 jours ou 9 jours na poto. Nous avons une en tout cas, l'image est ça. Donc, il y a un aéroport. Donc, il y a un boulot parce qu'il y a un boulot mancambo. Donc, Fimbo News, vous avez informé pour information en temps réel. Donc, après avoir koyo kaba audio, on a déjà le rachou bébé goût de la presse, bébé goût le rachou mawete. Il y a vraiment que là l'actualité makasi. On appelle la darana masananga, net bien à la mère. Selon moi, c'est déjà internet parce que tout qui m'a derrière l'actualité. Donc, sur l'actualité, zato zalawana pour nous relever l'ango. Donc, c'est là audio qui mime les news des stars. Il y a Marlène Kassanga leader avec sa concert Virginie Manganga. Donc, bango de TV déjà total à bango, mais on a déjà un voix sur la bande comme on a le qui en soit que entre biso na délire sur internet mais tout le monde que non bah si on a biso bah comme on comme côté satina mambwana
Chaque mania Malika, Tobetane Masolo, Tosone, Makambo Bele, après avoir Kokunda Evelyne Camo Lopez, tout ça qui va à Tina Morgue, Tina 16e rue, place exposé qui corps, on était là présente. Mais avant la fongola, avant la fongola, sur caméra, na sa parole na Malika, je dirais bonjour à Jimmy Mambika, l'homme fort. Hein? Jimmy Mambika, l'homme fort, je te salue. Forme la souka papier le roi la carte limitée, José Ndomé Premier ministre, H. Peredo. Junior Moussoukou prêtre, les boss, Azabos, ça, papi le roi formule la soupe, parce que Kozambalik, le quoi, Junior Moussoukou, donc c'est ceinture déjà. Et tu sais, on est Mayaya, Moté ton ami, je te salue. Elisa Ifak à la maman de Hors-Ciel, sans oublier Venabiso, Guy Basket. Josmania Malika, Boni, bonjour. Ouais, bonjour Laura Choumawete, bonjour na. Babonné tout ya Fimbo na Fimbo et puis bonjour na batutu balinga Josmania Malika partout dans le monde. Voilà. Batutu ba soutenanga physiquement, moralement ya nana Tigo déjà je te salue depuis quelque part venanga Bobby Way depuis Londres donc ça dit bateau ba soutenanga de loin quoi. Voilà. Moi je dirais bonjour à maman Claudine Mouyaya, ma tantine Claudine Mouyaya, je te salue maman, ma tata, tu me manques déjà. Tu peux aller solo ya parce que tu causes un moi trop vite. Qui chichi qui est canet au mesana canet au iba bayana total déjà Malika Matanga Evelyne tout ça qui n'a yo Tina Morgue tout ça qui n'a yo tu jour enterrement tout ça qui n'a bien ensemble hein. Moi un mot par rapport à l'organisation parce que dans mon ici journaliste et comment va musicien va porter parole va publier na ba story na ba open na ba statut na ba que non ba journaliste est vraiment félicitations à l'organisation. Un mot pour Namatanga, on a vu ça après tous les cas. Voilà, un mot pour Namatanga, il y a Evelyne Camo, qui est son âme. Déjà, tu remercier déjà l'organisateur Yamatanga Wana, voilà. Comme exemple Charlie Prince, vient d'Abisso, parce que l'organisation est qui plus que bien, pour le quand même, tout le monde qui vient d'Abisso de dire Kamba la paix, et même jour, mais tout le monde qui n'a trouble les acquis, mais sinon, Namatanga Evelyne, tu penses qu'il n'a pas que école, les canings, les cas, en tout cas, Charlie Prince, équipe Nyonso. Charlie Prince, Omba Potongo, Marlène Kassanga, Julien Botalatala, Yves Pan Bazalaki. Donc, en tout cas, merci pour l'organisation de Matanga Evelyne. En tout cas, quand tu as dit que tu as bissoté, tu as dit que en tout cas, paix à son âme Evelyne. Paix à son âme, en tout cas, qui t'en a accueilli, tu as qui n'a pas obalé, parce que tu as déjà, je ne suis pas trop proche Evelyne, mais tu as qui liwa. J'avais pas le choix de assister. Tout le temps du solo Ken puis il y en a patron non tout ça qui n'a depuis comment tout ça qui n'a depuis jour à Kitaki tout ça qui on a avant causer là tout le monde qui présente sa presse en ligne baza qui on est belé des mots pour na Ken puis on a zongi pas bandi musa normal. Oui voilà bon moi cause la pour na Ken peneza ka to pesi ba félicitations. Parce que tout le monde a peu internet bah finga bah traiter bah journaliste internet déjà bah idiote tu vois donc tous en maturité tu es tout na ba question et le côté mais déjà tant déjà tout le monde a mutu moko ba memi poto on a musala na et donc en tout cas azo mérité ba félicitations et puis merci beaucoup na Fali Poupa et puis F victime Mobimba Soulé Kaouka Papa Zouzou Bazouria donc en tout cas merci beaucoup parce que déjà tout le monde lipombolé ou t'as na parents déjà ceux qui déjà papa ça na bénédiction biso pe ba na pe bénédiction et landa biso donc déjà le ko ça ken pena le ko ça yo le rachou le ko ça va dit tambo le bi pe on ko ça Malika Mania en tout cas to senga ka ba merci mutu so c'est le bola mu fo senga toujours voilà donc avant to clore de Kambouyana il y a poto en tout cas on a eu ko ça vidéo moi boy na dernière minute avant Ken atterrir na Kinshasa façon Ken qui m'a ba combattre en tout cas Ken piana coup de chapeau donc mon livre n'a qu'un soldat place peine leur des alara ouais la rappelle que non non le big samoli mon a kana simi peine ya Angel boy peine ko mama gimi asa la semble qui starter wana voilà Malika to beta lisolo oyo to moni n'intérêt parce que biso na ndene kana ba kina intro nanga to la to lam karato mon ama we bota na internet nga peut tellement to la il a actualité to moni na ba les news des stars en page oyo pesa parmi ba page batala rango na ba abonné na webele ba jamais belé to moni ba voice ya Virginie Manganga oyo asala kana antenne A déjà na baraye na canal Kina et puis Marlène Kassanga leader oza sœur na yo oza ki ne dernièrement na bandala na Matanga Evelyne avant sortir accord nango ba di ba propos oyo to yoki ya
Virginie va tenir pour un concert et elle j'ai sonné bien na matoi. Donc na part nanga na habité un studio pose à la trop naïe. Mais quand on habite c'était pourquoi Laura Choumaou était déjà on a koloba eza merci d'abord parce que ça qui a croyo kango. Voilà. Il y a rien de grave, il y a rien de spécial na makambutu. Na bengino ndinga français ma Virginia. Ma Virginia ndinga français to benga obongo ma Virginia. Na désolé yaro koyoka aton na kotaki na live ya Marie-Laure déjà na vanda ki batuni bando binganga. Voilà. Batu ba binganga, batu ba komilanga, mais Malika qu'est-ce qui se passe avec ta sœur Marlène et tout avec ma Virginia, fille moi mkuse boye, tu vois? Nazaki étonné au kota na live ya Marie-Laure moi ka na moni ba insulte tout oyo la fille a sala ki pona Marlène Kasanga. Voilà. Déjà le ratio moni hein. Au moni de to lobaka nga na lobango na be mission. Et na mutu mususu to finga na te. To wela pe mobilité. Mais moral et pesakate. Voilà. Et ça qui est ennemi te? Au gosé la nga pe jalousie mon boité. Pour occasion de pesa mato solate. Voilà. Net la fille on a mukuse. Là tu parles de Virginie, nga pe na voilà. Ta mikusa to rebelle na média. Ce que yo na part na o se respecta na yo hein. Autant la taille na yo monique pour na yo et au méritango. Voilà. Ce que yé pour na taille na par rapport à taille na à ce complexe y moko. Vous comprenez? Laura Chou, au moni mutu mo to linga ngani na fandi boneo katam so fini Marlène. Donc déjà na ninga minute yo ngana lokwa bo kecho Marlène. Vous comprenez nga? N'a qui va voice naé. Mais je pense que qu'on permettre qu'on soit temps à expliquer après opposer deuxième question. Vas-y. Déjà la fille. Marlène est à niveau na été. Marlène à niveau na été. Faut tout na bailler Laetitia Olengo. Il faut tout na bateau ba vivre en Europe. Kobota bana mi bailler na ninga Europe. Pour tout ça ils a paradis te to lobaka. Ils a paradis mais ça mboka o ils a avantagé. Na benga ngo demi paradis. Donc ils a mboka o ils a avantagé. Oh mutu tu avandi a penser que il faut nyata makolo na ekuna. Ba konti o to za ba na mboka bana na bomba kindo tanga na Europe. Ba konti o to za ba na mboka basi na bomba kindo boto na Europe. Au comprend niveau. Donc il faut sentir ce que niveau ya mboka ngo. Ils a paradis te. Mais bateau bazaka kuna so ba yaka te aye pena bi na tiki poto na yina nga Kinshasa. Pour ni basala ngote. So yo fi mo bovana na Kinshasa. Obata bana no mi bali na Kinshasa et puis faut yo ka niveau ya jalousie. Tu olo bana muninga que non au seke lobi nzambe nanga babota biso mi bale babotisa biso mbaye babotisa biso ngana na bana mi bale po boto batisulo na bana mi bale. Mais yo boto na Kinshasa. Pourquoi se comprend na mutabota na potote? Mais apparemment na kato muke parce que ba osneli biso déjà na royoka ba propos o Virginia tenir apparemment leader Marlène Kasanga on dirait pas par le bac ba mabe on peut être touché pe muninga. Le problème est que bazalaki na groupe na bango o basalaki à propos ya matanga Evelyne. Yefi wana kome ko bimisa batu en désordre na groupe à WhatsApp. Parce que bazaki admis ya groupe. Mutu no mutazali na rôle na ye omba potonga zaki na rôle na ye nani na bosani komo na tutanga komo ne sikoyo. Mutu no mutazaki na engagement na ye. Alors yi tanga komi ko bimisa batu na groupe Marlène a déclaré. Ba voice à Marlène be biso to bimisa parce que ya bimisi ba voice. Biso to bimisi ba voice à Marlène. Nenge Marlène na lobi no mabete. Nazolo baka pourquoi zo bimisa batu na groupe boye eza vraiment polité. Si tu capable zaki présente. Ezaka muninga sala réclamation. Ce que to yo finga muninga njoro kanae. Jalousie ezaka po ba boti sa bana mi bale ba sundo la ina bana. Non munda malé avant to chiter spill penzambe. Par rapport à l'ongola qui battu parce qu'il y a qui admis à groupe à l'ongoli battu na groupe muninga salika déclaration donc Marlène rebelle à ma bête alors que le comme bête quelque chose tonalité ko il faut comprendre kaka que ninga muninga lobelinga mais ezaka en fait na nyo soni ezaka que non et c'est le que salika bon parce que to yebanité to solate to za ba fille mais obi ba yebanité malika na kato moi maman makasi elimbisango ozongi la parole non teni non ozonga ka tona ba propos na oya tena ki na émission tout le monde a yo qui ont poto mbeo qui ango qui na roloba kana ibeka ba banti mais erba kana obetelanga yo mobi ko betelanga ba masolo que moi na pesa ko wa choisir bisi ba deli ba o kaka ba to nini ko yebana teza avant to zaki na relation te voilà
occasion epesama te tozala bacamarade mais ya point nde bato basangisaka lisolo ekoleka mais ya mabe ya ndeko nanga ezaka pota mosusu po asamportaki lora yango nga nalobaka ke non na viva na ndenge na nga nana posanisa na bacamarade te dans tout ça na nyonso ya mokili oyo moto aleki biso aza te moto aleki moninga aza te ntango yo ofinga moninga oleka mbongo papa bana wana te oh yo ero Marlène auta poto ayaka avant na hotel ekangama na chez Fleur na veni na Fatima mais afingi pe ofana pa moninga nalobi Laura Chouma Laura Chouma neza ba complexe voilà so yo uta poto yaka to yo vana na Kinshasa nga na uta poto na yaka est-ce que nana droit yo vana ndako noté il faut na vana hotel pour mona madame j'ai vana na Kinshasa na ni non na mona ta na marque XT ni Fuga elle est nulle Virginie asa ne pe le côté ngana ko finga été parce que asa déjà mukolo Marlène ana mona age nanga yo finga pa Marlène tonda mai bongo epa na bango pesa bando va na yolo na Juma soki mbule beti et ça là un mois pour maika ou kabato ba ondoleka bato ba uta université pour baleka kimonja ba oleka te et tonda ko na bar guichet fermé muto kota te muto bimati yo mwebisenga oyo tonda fo balekisa bino na pusut na biso ke oleka pusut to mso supporter te ba oleka te fo futa mbongo po balekiso et pa ya bando va na yolo na Juma déjà na poso finga te parce que aza mukolo nga na ko benge ma Virginie parce que na mona age nanga yo tong yo finga bana Marlène mais il faut se comparer bano yo boti na Kinshasa na bana Marlène na boti na poto donc na nenga logique Laura Chouma oza nzemi ya mobali mo ba yebiso ke non a proposer au bota na poto to na Kinshasa je pense qu'on dit mo bota na poto hein pour assurance ya vie bana na yo déjà yeku na nenga Kinshasa oser le côté omoni Virginie azer le côté na Kinshasa oyo oza le chèque ya ba journaliste tout ya TV nanu tato mona to beti tour na nenga musala na ya carrière no obeta tour na Turquie non to mona alo baka non ya bimisa passeport on n'est pas bimisa parce que même passeport on est besoin na ba visa déjà na lobby boy to yo kati to mona pété Laura Chouma Marlène na droit bimisa passeport n'était pas Virginia mona bana Marlène baba française je suis française et ça ba jalousie mal placée et ça ba jalousie mal placée Marlène musala na ye mema epoto Marlène mutasala ke omba potonga zo espace wana sala lelo omba potonga so za bongo c'est grâce à Marlène à quoi bosso et ça nini so Marlène a uti poto kiti ndaka omba jour on kuto seka ngana bien ndo yebo kiti ndaka omba tour na tongo yo ova na ndaku nanga il faut o mériter parce que o encourager biso na musala oyo ba bien fait na yo lelo so to zabo c'est grâce na yo c'est que yo il faut Marlène ke foot hôtel à cher pour ala kisayo ka uta poto mais oza na ba information te Marlène so ina bana na papa bana na yo lojaka ina hôtel et nyonso vanité de vanité papa bana to ba papa te Laura pour ba voice auto yango to loba te aza mukolo buzoba aza muto akosa makambo ya salite akoloba pete tango ote ba responsable ba chazu matata tango ote ba ladi luya ba kufa déjà o respecter bembete bana ladi luya pesa ba fandi ba sepela non yo intellectuel yo danger a profiter na matanga Evelyne mibali msuba zuzu yeka na bodiesa bando ke singa pona matanga Evelyne Marlène na niveau na complexe mo boy fille mo boy ozwate na Kinshasa osala 50 ans na carrière musala oyo ozwate merci beaucoup Maniolo bana kanda makasi mais na oki na simbelo mo boy ka olobi parce que nga na ngoka na toyoka ki to epeto solo na plateau obi que non Marlène ngaza na sala ba bien fait na yango sala que non peut-être avant ndako omba potongo voilà mais elle se peut peut-être na koyoka ba propos ya Virginie elle se peut ba bien fait Laura tendance à salayer voilà yango sali que non elle sa song ça ba benji wana parce que bi que non azaki mukala azaki mari so simba sac non mais Laura na lobby aze le côté Virginie aze le côté na Kinshasa aze le côté et puis makambo ndenge kende boy kutuko ngana souhaiter la bienvenue na monde à clash ngana souhaiter o comprendre tala Marlène abenga mukala Laura Laura ngapi nana bato babenga mukala no otala ba commentaire te bato batanketo babenga ngana sa mukala nao mais na mukala yo yebike na mukala no te et logique mais Laura tena espèce afanda ka loba pena te mukala Marlène Kasanga aza soldat tipo azaki mukala ma région ngana mboka mundele mais mpe no yebike ndeko na azaki pe mukala no siko na moni loko répondre te nga babenga nga mukala nao te ngala ngana parce que mutu muso akola bambelo benjour mo boy mais vu que yo et ça problème de vanité de vanité nyonso ya mokili totika ngo yo mona bato na poto bakufa te bakufa kati
ye kutu ndenge aza wana na alobaki na bima na bakonzi mokonzi moko ta fasita ye mais Marlène mosala na efuta ye poto Marlène famille motemema ye poto te mosala na ye ntango amonika mama tu asesakrifia mpo na mwana na ye ntango amonike na komi na zemi te esengi mobali na ngai na baposibilité omemanga poto papa bana ye amema ye poto akenda kobota na poto sikoyo ye abanda asala 50 ans na mosala oyo parce que ye na Marlène baage moko te aza mokolo ya Marlène ana mwana mokolo alongola ya bazemi ya bosani lisolo ya lisolo Gladys na Michel ekomela eti abanda kobima na mobala bato auta poto arma ayebi lisolo nde aza na so akontinue clage na obimisa nyonso bafukamisa ye ndenge bafukamisa Gladys Armand aza na copine na ye Cynthia akanga ye kuna kela na mobali na bimisa ya fukamisa na hotel quelque part maliko mona teka wana ya mamba bayaya biso toyoki ba voice ya Virginie mais toyoki oyo pe Marlène ayebisaki ete est-ce que yo ozwaki temps ya mona ser na yo vu ka na ki ya Marlène ebimi déjà yo en retard so côté le news de ça au monde biso moko mtopibia on a omba biso moto bimisi yango soko yeki même ba dur ya Marlène na debi ya ba voice alobi na mabete pourquoi zo bimisa bato na désordre vous comprenez Marlène a un niveau na été Marlène a un niveau na été et puis attends Marlène a un niveau na été dans tout ça to kufa to tika biloko nyonso soki bata so ba kundaka bato na ba richesse mais ba igota nzambe ba kene ba richesse na bango mari musamba kene ba richesse na bango ya zelo côté Virginie qui cherche zelo côté Azé le côté, ngai na oloba na bina loka boketu Marlène. Donc Marlène aza ya na nga. Tu peux opposer bakaza parce que voilà. Boketu ya comment ya Marlène. Voilà, nandimi ce qu'on a boketu Marlène. Donc ça dit à sœur nanga na lingate no ka clash bongo par rapport à attention. Si qu'on a oyo ka na audio auto yo qui avant to chiter, excusez-moi. Tori kombo a choisi ma tante bimi wana. Peut-être même sous Marlène a kumisa kana na sola na choisi ma tata na bota na choisi ma tata. Jamais. Même tout pas le baki yango peti. Oyo kaya on dira ça ne quoi droit de réponse. Laura Chou. Ba te belé o yambara na ba plateau na tom soyo ka boka choisi ma tata. Soyo ka boka choisi ma tata. Non. Oyo ka te ya. Mais quand le banga te kena ebante. Parce que tant souye na ba propos na ye. So choisi ma tata leka nzela Marlène c'est tout hein. Bana Marlène ba bilongi moko hein. So moni mo na liboso moni mo na mi bana bilongi papa bango. Yo disa ba jalousie mal placée. Oyo ko leka na TV to pibie ba voice bo sona na muninga en privé. Oh comprendre. Donc tu bimisi yango maman oser loko te moni tinga na ibi okutuko oser loko te 50 ans de pouvoir na TV sala. O na succès te batu ba ibiote. Et puis faut yeba ngo. Batu ba banda ko salo po ba yeba yo tong ba mona Nicole Vangu, ba mona ba nana boduga ba mona ba Malaika Sanga nde ba otala yo. Lelo ba ninga génération no tu ba kenda poto. Batu tozo tanga ba Nicole Vangu ba ninga na yoti. Baninga na baza wapi yo tala teke baza wapi ongo ba biso niko ana facilité pas okepoto mais depuis banda 50 ans na TV oh oser le côté Marlène Amata avion ayaka c'est une fille à féliciter à sala musala na carrière na ye après zo apesi omba potongo passe le omba potongo pe a vivre bien avant nda kakano atamo na mutuka na ye parce yo et le côté ndenge Marlène pe Laura tana ça pesa ka passe na mais na bien Laura parce que on a linga yo comme ça to kana ba au démentir parce que non banda ozo emiso ba okate makolo na début parce que Marlène ndenge azaki wana parce que tam so lobaka po yo yoki mais na ko bando bimisa ba photo ya 2006 ya Marlène yekutu aze le côté nenga lobi na émission que non nenga lobi na ba voice na matanga Evelyne na morgo la tenini bongo ya la tenini na mariage ya nana moduga ya la takinini ya la tenini fille moi complexe ala ta akenda toilette na lipa ba talon asukola na lipa ba talon complexe ta la taille na et tellement choqué parce que au finga ero fille à 1m90.2 Marlène a niveau na été Marlène a sala taille na parce que mutu mutana ba délire na ye ba mbongo neta ngosa ke mukosaka sali ba makamu na ye e kondi senjoto banda bokenda bokoma kotonga ye sida ko banda kotonga tilelo va kufela mibali oh mais ça parcours en là Laura liwa yoto mto bengela ngo mutu ozabo oviva lona mutu bo loba na po yoki mutanga kufi mto bengele liwa to zaki na poso tika la veve eza instant mutakalisation nengo loba keno bana na soni ba mona mutakalisation e ba risque métier via ba star ekenda bongo preuve ne o loba keno la dilu ya boy na boy azoye Marlène mutamemena nga mono Marlène akenda asala casting na ye na Mirador malgré Laura yaka na loboko metanga sali casting la dilu ya santa bagage na ya bi non ça va azapena a remplacer Laura. Oh mais pour lui remplacer non ba no ba kete mono to kata ke makolo se ke ya kosi na ya pesika oh maman na bière
Déjà, tant que yo bakeno aux intellectuels, yo ça parmi ba fio ba respecter na TV. Mais déjà bimi ridicule. Obimi ridicule makas ne loko yo yo saliwana. Obete soit te yombala. Oh, Laura. Toi qu'on a mis bali muso bota na epe bo penata muso le so tali na 2020 bo tali peno regretto bi ah na bota pena muto yo. C'est parce que ça l'est passé nanga. Voilà. Elle est passée. À l'époque, il était un bal à Zaki, puis il y a un Zaki, mon bal il a yé. Et c'est logique, et ça l'est passé na yé. Jusqu'au bête, il soit un bal à héros. Mais moi je me demande, et là on y a un qui ni malin à l'obé na yé au suye. Parce que quand le a voice ni une soit celle que non apparemment mara ba ne que non et ça le cambo éducation. Voilà. Déjà qu'on traitait mon tout que non a mal éduqué. A mal éduqué par rapport Marlène a traité qui est bon parce que na acte ça qui des choses mal éduqué. Yo yebi na matanga ya Evelyn, to to potana mutu na groupe. Kaka pona makambo ba propos ko bimisa na groupe ya bato belé. Oh, c'est éducation. Et c'est éducation Laura. Marlène a vivre bien. Voilà. Ana bana na ya bota a se sacrifier a casser carrière na ye na mimi se mine ke na bota ne mo sino sa bota ka bani baba française est-ce que ne to fandi boto c'est la Marlène bimisa passeport na ye pour le chèque ya Virginie Ozela mona soka za française Virginie elle est nil na kisa soyo aze loko pete ngape na bika Virginie aze loko te aze le côté. Mais Maliko vu que quoi faire bayaya baza bayaya. Nabi boye. Grande sœur Marlène Kassanga. Mais Nabi est-ce que Laura Chuso lo balanga za non a part na yo. So Marlène ezaki ndeko. Noto yé Virginie. Nabi pourquoi Nabi no bongo? On a déjà na monaki publication non a fait parce qu'on a mis sur Facebook. On a qui que non Cynthia Kapashi major a commenté que non Malika tient à stopper qui ça qui bayaya. Siko oyebi pourquoi Cynthia Kapashi a Robert Bongo parce qu'à côté les news ta monnaie que ba fois c'est les akilibanda. Ala ndenga na privé abi tika ko lobatesa makamba bayaya d'ailleurs to arranger ki yango. Ayeba kité tant na bise que na les news. Nda Monique est logique. Nana doit appliquer c'est ma sœur. Azande konanga ou pas tant que na sarana yé. Ngana supporter bêtise on a te pona yebi ne Marlène na vivaka. Au moins quelque part même sur au côté à grande sœur na buzo parce que yoka tchaba mais ba voice nani Virginia ça la bi que non ba toi bi na kana pourquoi côté na buzo ba mete ka yo déjà on mete ça sou ya non on a pas droit de réponse nini oh makam ni lo ba Laura Chou oui c'est normal parce qu'il y a pas de ndenga déjà ça ba droit de réponse ba musu ba otala ngo ba finga bazali mais je m'en fous au côté am so côté sur la délire on a dit ça na ba délire est-ce que bi délire ma be o côté za yango tant que on sonne qui bon Marlène a bimisé ma voice. Pourquoi il a bimisé ma voice? Est-ce que vous avez conscience par rapport à ma cambo il y a lobby que non il y a parmi ba fio ba respecter kaye. Mutakalisation eza ba risque à métier. Eza fia ba star eza bongo. Yo ngo banga banda ba bimisa mutakala Marlène mi ba balinga kete. Gladys Mbanda beta ya tika mutakala. Gladys Mbanda tika mutakala mi ba bazwa été. On est qui bassesse, on est jalousie mal placée. Ponga tu la finga Virginie on finga qui toko mutaka ngisane muningate. Ngatsu ko nazuka relève ya nanga yende konanga. Na mone ko ti bato belé ba Nicole Vangu, ba Laura Tendance, ba Elena Pemba. Déjà Elena Pemba pas sa talanga. Ce que ça que yeke no lo makambo pa Virginie. Aibi kana faire na mania. Aibi kana faire na mania. Hélène Pemba atambo azalana Marlène aloba nesoki yo ya oloba que non Marlène a salité mais oui attends Marlène a salité mais au moins azaki na mibali azaki na poste kitoko na nini Laura tendance aux Marlène mais maye la didu atala niveau bagage ya Marlène ça la casting na abe on mérité et puis na nyoso on do samba te depuis na poste de ma passeport à Marlène te pour y les chèques ya journaliste nyoso qui chasse ça. Maintenant, il dit que non, elle vit bien, elle a mis balai, Laura, voilà. Laura, ndé naza boso na ke poto, na boti na poto. Moi na boti na poto na oza Kishasa ba ozaka différent. Bon comprendre que o boti na poto o boti na Kishasa. Est-ce que vous comprenez ngo? Et c'est pas jalousie mal placée? Eh Aze lo côté na Kishasa Virginie. Oze lo côté non na mona yata na mutuka kanote nengo finga Marlène parce que nyo so des vanité de vanité. Yango nga lo ba mutal lekinga mokilo azate. Net ya lekinga pété. A lekinga na kikala. Asala 50 ans na TV. Et lo côté bimisa passeport no tota ba visa o yo zwa. Mais hier, non, elle vit bien à foutre la nda qui plus de $500. Laura Chou.
Mouta viva be to yebi ba même na YouTube to yebi. Tala avi basé le côté. Soka viva be matika PTV. Mais malena signa vi na ya tika na TV, aboti na yo sa vie mususu. Yuzala kana TV. Eh non na mona fiction ta oleka na mutu na ntiela na moni pe mutu kamo frappé yete. Non na mona te ba je fais ko ba sala ba époque na bango na TV na YouTube wa somba be fuga. Alors yoka ki ba voice wana na le news de star ozaki tant yo solo na grande sœur na yo. Na solande nini? Na solande nini na grande sœur de to yoki ba voice ya bimisi. Na aussi peut tant ya benga ye o conseil. O sa makamonje aweza conseil. Aweza mabe mabe. Aïe, ma bé. Au bimisi ba voice to répondre directement. Au moins tu as souhaité soyez la bienvenue. Na monde na biso soyez la bienvenue maman kolembate. Soto sali to zana kaka. Yondo lemba comme ça yo loko besoin responsable ba to respecter yo. Tout le monde est comme bali no ba respect na total est au niveau au memana bango. Jalouse. Merci beaucoup Jasmine Malika. Conseil na bayaya. Conseil na bayaya zate. Conseil na bayaya oh. Bayende nini yaya muta komine lokana aja puberté yaya comme ça makambo ya aja mwana na liboso wa yaya te conseil zaka continuer abimisa ba voice so ba abimisa to zela ba voice mais yaya baka ke non awa shina rambaza donc so ya bimisi Malika zana pe akoloba boke tu Marlène Kasanga et moi je dirais puis ça banda tala déjà ba ishoko kwana to ta na CCTV on to OK ba classe ba ina lo mona kana stage na scène to mona aishoko lo za ishoko aza hormis polémique à ça la musala na yo boyo mona Marlène na makamba YouTube o mona makambo yo on a bi conseil no repéter parce que déjà oyo Marlène peut-être ya lobaki na Virginie yango sali mabe ke yo na bimi ya na bi boye conseil no pesa Marlène avant de kimia lobate voilà c'est ça atika ka ya loba comme ça so ya lobinga na ça non répondre voilà yango ndesko na linga ki fo kayo remerciement dédicace à batu balinga yo dédicace ben ninga imère eza no likolo boy en tout cas na moi na dédicace te ya na nati boba merci beaucoup pour na ba conseil en tout cas merci beaucoup na batutu balinga Malika merci na batutu ba soutenir nga de loin ou de près en tout cas bosé belé peut-être tam sou na imère yo boaka te mais sinon on peut ça conseil na sœur nanga azala tranquille azala ye nenga mi benga leader nenga mi pesa o yaza ami benga leader parce que mi yebi o yaza azala ka ye Virginie de chèque ba jeunesse tout ya TV aze lo côté ba ninga ba Nicole Vang ba kenda ba poto ba sa vie mususu yona ki chasse ta voiture malonge zate en tout cas maman toi désolé pour na kana o yeba ke makambo sale bimisio ridicule en tout cas pour na ngakutuko na souhaite soyez la bienvenue na monde na biso en tout cas merci Laura merci beaucoup Stella Mania Malika donc allez-y comprendre donc à l'objet makambo c'est Ifati Loba là elle se sent mieux déjà un grand merci informé la souka Pape le roi Jim Mambika l'homme fort je te salue les ngomoté maintenant na mimayaya je vous salue Élisée Ifaka, maman Orsière, grâce mise la sexy, on est ensemble. Donc, Guy Basket, abonnez-vous massivement sur Fimbo News, on est là avec des informations en temps réel. Audio dans les news des stars, et c'est un fait que non, il y a peu de le bilan à la plateau Film 9 parce que Film 9 c'est un passage obligé, il comme tout non à côté mon sous. Donc, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien, bisous, bye.